Oh, papa a mérité humiliation. A mérité humiliation, Christian. Papa Moboti. Ah, papa Moboti. Papa Moboti, papa Bistal, on a serre ma belle personne. Matin, on est au Kenya. T'es passé un peu dans la maison, toi, là, t'es. Comment est-ce que papa peut abîmer sur le bakio et la baba n'a pas sur la bois à vrai esaïe. Bah non, on soit à vrai esaïe. Mais si ko oh makambo Gomez abîmer si les lots. Makambo Gomez abîmer si le pas moi non pas comme ça qui a vrai. Même si nakati maboke ça na parent biologique. Même attends la groupe Simba on a elle a des droits qu'elle a payé là-bas. Tous les invités na biso de quoi biso azansi ma caméra ko fongoler la biso caméra pour nous invité na biso. Bonjour. Ouais, bonjour Christian, bonjour Nabatunios, Nabiso Naboloko officiel, bonjour à tout le monde, les Abakou, les anges adorables, les membres si la Bissalo, Balobi, le meilleur fan du monde, Napesi Baroba Moté Belé, place sur Bazoami, Baro soutenir Bisso, en tout cas, merci Belé, pourquoi pas président Yoshon au Canada, le président de tous les Abakou, Bamboté Belé, président la Bungsa numéro 1, président. Maman, ce sont un de ma élimise nationale, Maman Nyota Chouchouna, la PC Bamboté Belé, Bamboté Belé na tabu fatu modèle, Bamboté Belé na batu nyonso oh maman ce sont un dossier Bamboté Belé, pourquoi pas na yemoko babi l'autorité morale si la Bissalo pomba seniorement maman planétaire, maman ya moté ma batu ya papa Denis Pocher PC Bamboté Belé na équipe mba SB ou ils na Lubumbashi siko ils na Kinshasa en tout cas Bamboté Belé na batu nyonso balingara MH sentir la sécurité asuka babakuka Bamboté Belé na bango voilà na pesi Bamboté nangai na Dorcas la reine Bolokoko a mère yomoko mona musala ndenge salama na pesi lisusu Bamboté Belé na yemoko si la mama si la musala vraiment yango ezomonana na pesi pe Bamboté nangai susu bena ba remercier Belé na bato Lubumbashi en tout cas boyende zalaka il faut que lakisa ba artiste na biso ke to lingaka bango to porta bango au cœur na kia na bino vana Lubumbashi salenga pena bien OK ndeko biso na ko tuno ku santé te pour la moni santé za makambo za ndenge nini ayo biso ba ku toujours dans les bons nzamba zo bundela biso nzamba za na ngamu na biso donc tout va bien santé za normal ya lo ba ku tu za na hote donc voilà nzamba zo sunga santé za na bien voilà nzamba zo sunga sikoyo OK nzamba zo sunga siko betele biso na lisolo to mona ki départ ya mam si là na groupe no mobimba na Lubumbashi décortiquer biso ngona oui mam si la za star international musala zo sala c'est que mokili zo mona ngo ba tu va sepela nango parce que d'abord un ba film né éducatif oui oko sala pe ba film né éducatif ezana ni na quantité mais contenu siko ya yo mutu esprit na yo état d'âme na yo ezana nini parce que bonheur et la dernière état d'âme mutu musoko la kisa ba tu image bibana que za mutu malamu za bien mais na kati na yo oza mutu za ko nuire ba vie ya bato donc mutu bon po bolamu ya na ngambu na ye to récompense pour yana musala na eza penza moi passe makasi ezani sozo lo na bilanga na kati ya mabanga on comprendre eza passe au vivre bonheur mais souci là même si la Bissalo notre maman ce qui aza kozwa ba récompense libana parce que kati na ye nzamba zotala motema neza polile tango ba accusation ezoya ba incite ezoya ba humiliation ezoya na ngamu na ye tango ba biloko na ezoya nzamba biloko ezoya oh mais muto yo ba yebisi biso ki azabuya azo mema esprit na biso katina ba esprit na Italie oh mais biso na espace na katité ba esprit na ke esprit nzambe sali e vandi katina e tant esprit nzambe vandi katina ko momemela isko ba bonheur ba ouverture donc voilà akene ko sala musane na Lubumbashi ba tout akatanga bana mpokea muzuri bana mpokea salama en tout cas ba tout ba sepeli ba kino na Lubumbashi ba sepelaki j'ai aussi la famille là-bas j'ai aussi des amis là-bas benga non même si là elle est terrible, elle est égale à elle-même. Et ça là bien bah c'est pas makasi aujourd'hui bah ça des retours en tout cas n'a profité mais n'a pesi Michoumbembe les bonbons des Abakouk babi la chefoutaine la femme du président n'a pesi Bamboté Belé pourquoi pas aussi Naomi aussi bonbons Gaïta biscuit tonton Che tonton P en tout cas Bamboté Belé vraiment Moussa les qui toko makasi na Lubumbashi même si la Bissalo rien voilà
Mami si la bisalori mais tout le monde a batubile balekara ba ko sala émission ko lo basir mams ko lo basir si la ba makambo to yo karawana ezalaka misusu ya solo ya lukuta to ebite po ben sil te zalaka ni nango salaka bonde ka mokile lo baka babambaka libanga kaka na mango eza côté siko yebisanga nini esala maka pa si la po ben sil te zalaka ben monsieur sala maka ba clash ya bandenge na ndenge ezaka mutema mabe puis ezatana ye au moins sur la tana yo na saison il y aura toujours des chacals des vautours tout autour de toi bato ya ko nuire vie na yo ba oza toujours wana siko yo chose grave bato wana o balinga ko bebisa ba image ya bato ba bato musika ce sont des gens o ya pembeni on comprend yango no moni mam si la zo sibir pe ba biloko na za bato o ya pembeni nde ba o sala ba makambo wana donc gloire à Dieu nzamba za na ngambu na ye nzamba zo bundela ye nyonso ba zo sala yango aussi koloba bakisation nyonso baloba sérieux eko ya kaka omoni lo ko pela moto likambo peli moto na internet matière qui omoni et si le moto nango zamba aussi justifier toujours ses servantes na ye parce que a osala musala oyo aujourd'hui j'ai des témoignages j'ai des gens au babenganga j'ai vraiment des témoignages des gens au babenganga par rapport à ba histoire ekota na SB ba film le kota na SB mutenga bo malibala mais atali histoire ekota na SB bolingo zongi pa mwasi na ye bolingo zongi pa mobali na ye comprendre bano ba bandona ba parents na bango tant atali ba film SB bolingo bana zongi pa ba parents donc ba fiancé ezo zonga ba famille ezaki divisé ezo kangama ezo comme sous soudé donc en tout cas c'est une prophétesse na tanaye bitumba ko ki kozala oui gloire nyoso etambo na ba combat Christian gloire tout etambo na ba combat c'est tout à fait normal mais chose grave, nos rédempteur est puissant et il servira toujours les dernières. C'est ça. Ozomona. Il faut bitumbe zala. Même à Tanzambé mora dans la bitumba, tant que les diables existent, bitumbe zala. Bitumba nzambe zani biso bana na ye, tozolo ngona ba droit na biso. Ozomona. Nzamba ebiso ke non. Atino na mokili o dominer sur nyonso o dominer sur la pauvreté o dominer sur bilo nyonso mais comme na mokili famille en souffrance yé o bote mina pas sur koli na pas sur luka uzwaka te o sambela resimba raté tout ça et ça bitumba bazo combattre nzambe contre ma créature na ye ozomona donc ce qui nzambe a ozo ba takiwana mais azolonga ka bongo siko sila bisalo c'est tout à fait normal bitumba fo ya bitumba comme ça mutu makasi bitumba comme ça mutu mayele bitumba comme ça mutu na ba epesa mutu ba limite ya vie bitumba comme ça mutu grand parce que so zaka o tembo ka boye loyenge ko ta place mususu o basali o mabe mais tant ba ke dia na za boye non mais ma fardeau mais il y a des gens au balinga ngate c'est qui font ça ba interdit matanga nyoso na ko kende te parce que ngamu tona la musamuto na te na ko préférer na benga ta famille na téléphone ou bien après na kepo matanga ici la raté ou bien après na ko kende pe na talibango na boy ko sangana bato parce que c'est dans la fête na katia makamwa bende ce que diable ya pour na osani pour na ko déstabiliser bato pe pour na ko sala bato mabe ozomona donc bitumba pe ça biso makasi bitumba problème et tombola ka mutu nyoso na mokili même de pasteur même de président même de roi so ba bete bango ba les passer na ba au monde que muto penza les kaki na moto ozomona même si la a les kaki na moto tamulai ou à na groupe na bango alekisi jeunesse na kuna apesi boki apesi ki nyonso na ye kuna do asali nyonso ko sala oyo pour que lelo azala oyo azali mais pourquoi moné monde na pe yoka na lelo abimisa mutu na communauté na biso pe na mokili ba international na repese ba trophée c'est qu'aleka ki na ba brisement belé aleka ki na ba humiliation belé. C'est comme mouton nzamba tombo le diable a dit qu'arrêter. Diable a continué à retoucher la bateau baza moins rien que toi ba ko saboter les pamboli wana pour qu'il va décourager au cap. Nga mutula boni penza makasi boy momuna moi pourquoi moi pampa ko sakana ngai pour que olemba mais heureusement elle est trop spirituelle et puis elle est entourée na babakou qui a ba intercession ya makasi babakou o ba osambela pona ye donc voilà malgré pendant on a question na yo malgré ba incite sur les réseaux sociaux
elle est toujours la vainqueur parce que Nzamba Simanaye. Voilà. Voilà, même c'est toujours la vainqueur. Non, tu koyoka, tu koloba biso bateau tout ben siltaraye, bazaraka, bazabato misikate bazaba autour na ye. Suko autour ne wane zarani, bateau bazjoua ki na ye, to ezaka ba connaissance bazaki tout autour na ye nde tant babe banaka longo ya kepo bimisa ba secret na to zarandenge nini. Ezaka rapport amona mutana sepela na été angwa anga créer les comment boton ndengeni kobimisa ba secret parce que même si la ba secret que secret mo bono aza fia mo boulouté à ça la vie mo boulouté parce que il y a la plupart des gens ba théâtre juste cap pour la visibilité ba pour na poto mibali ya poto mibali ba donc ba tombola o eza kati na bango so aza peta za nduma la famille na bango to na cité a na tête pour qu'il nous mais comme chose grave même si la bisa na secret o ya parce que jeunesse n'est soit passé en groupe Simba so ba secret zala qui déjà bima déjà mais loko ezate bato ba bundisa zaka bato bazaki tout autour na ba leki ya ngulu ya donc azana e mutu moko boy a envia mams a sepela la mams ko joue na mams a s'approcher pour qu'il asa amona na pe ayokana bango baloba ngala ka bato baloba o irsili ngaza boy asunga sila irsili ngaza boy alma sala ke sila ki na fili ici de oh oui to boy moto tondimi yango mais aujourd'hui là Sherika azaki pembeni na pour une grâce nini opportunité wana taper ça pas Sherika do ye mon thème wala mon ezeke pas mams Sherika za pembeni na combien de ça Sherika ça pembeni na pour une mère Sherika fou décider pour une à cause ça Sherika na ba film ma casité que Sherika pe aye banasa la combo do bola mon ezeke pas mams kai pas mams ozoma ke ça lokuta au moins que makambo za lokuta totambola ensemble somo qui est simbité je me retire na ko pas que moto za vrai na ngati na se retirer na ngai yo parce qu'on pas que am chapa za vrai on se retirer na yo mais comment expliquer tous ay soit ensemble tenga na beta masolo no to beta masolo na ngati mais yo za obe ngana za ka sima na yo na la mouvement na yo Christa kota ki Christa sala ki boy donc ngana sala ka tout pour déstabiliser yo tandis que yo zo bisa batuke ceux qui abanda ko tourner na banzonzingi eza grâce na nga mais c'est déplorable et ça maming comment est-ce que papa peut abîmer sur le bakeo et na baba na nga nyonso la bois za vrai ezaye ba na nyonso za vrai ezaye mais siko o makambo gomez abimisi lelo makambo gomez abimisi le pas moi na papa komisa ki za vrai au moins na papa ngo pe makambo so aro lo baté papa s'emporter na ba sentiment papa ya zoba na ko lo ba bongo papa ya zoba papa mutune ça la bien té papa perdait ba pédale papa comme ça papa comme mutakala liboma donc papa oh ya loka bana na ye musapine ya butu ezana na kimia te et comme ça papa biloba loba atia confusion na kati ya bana tala lelo oyo ce sont seulement des gens qui sont tout autour de au bazin qui permet na mam si là ne ba osaba no saba babuzo baboy osoma que mzamba zo ko justifier toujours servante na ye azo continuer toujours si ko papa quand il sait que biso toza na tina bolingo to na tina bolingo papa te parce que bolingo na ye e ko bakisela biso ba vite azwa nde asaki vidéo na Davina pour se devenir pemeni na ye e ko lobela biso le côté parce que e diminue ba vina SBT et salipe et longolo pe ba bonner na SBT donc papa travailler na perte a osu sa motema na pamba a osane le kutu ya malonga te papa comme zoba pesa mi kitibi na niveau mo 0. Donc voilà, et ça bateau va pemeni na maman. Mais il pas moula papa peto ka kezalaka bien pour nzambe moko lobi ba papa na ba boti na biso nde baza banzambe biso ya se. Christian, est-ce que yebi ke bana basa li pamboli pona ba boti? On comprend. Mon boti na cause la ndoki ko kanope alio pe la sacrifier mais son nzamba boyi. Soki nzamba boyi. Ata maman na la muki abeti libuma biloba soki ki sala na libumo te. Mais soki nzamba boyi o kita na mabele to kita te. Oui, li pa mola ba pareil, ça bientôt boyi te. Mais même si na kati maboki ça na parent biologique te. Même dans le groupe Simba on a des droits qu'il a payé là-bas.
même yono ceux qui ont adhéré na groupe wana ba oyebisa ba sengo boy ba sengyo au foot prix quand au foot prix on a mutu mota on a pouvoir likolo no Nicolas succès na yo mais ceux qui ont milati fardo que aza papa boy oh c'est tout fait au milati malédiction yo moko sans le savoir beaucoup de les pourcentage yo yena tala non na mayele na yo oye pardon yena tala na yo ya ba kiselio na mayele ya ba kiselo ka musala ici lit ala kiselo ka musala eza boiza c'est tout ceux qui ezaki malamanga zo ba bana kasina ya azu bana na bota azu ba belle famille na sali bango groupe si akelo zo bana batu azu ba ya kota na groupe c'est ka yeba ke yimo okokate ceux qui baza makasi groupe na bango matali susu si la reste na groupe na bango te ceux qui baza makasi groupe na bango matali sto ka sango ke groupe les obeta malgré ba effort na bango na ba énergie ba osangisa quand ne baza belé bongo mais SB chaîne moko zo beta bango ba film na réseaux sociaux muto tele mazate chaîne na bango groupe na bango pesa na chaîne na YouTube bon groupe na bango zo kanate groupe ya papa wana za formaté pour les zo kanate nzamba zo kitise kaka nzamba zo nyate kaka aola que si la za yanga nzamba lobi ce que zo tambola maboza na motema mabe nzamba ko bimisa bato ba ko humilier na info moko impossible donc papa zo mériter humiliation makasi faut to humilier penza oh papa zo a mérité humiliation azo mérité humiliation Christian papa Moboti ah papa Moboti te papa Moboti papa Bistal na sema belle personnam il y a papa Moboti te ah papa Moboti te aza papa Moboti ba oya ye wana oh abo o ba sakana na mutuna la kisango nzoto na ye papa moko zoba zedi ya munene aza papa ba okuna ya mam sisila papa mam sila papa Bisal na se amabele to na tina na ete to na posa na epete na SB to na tina na ete to pe na posa na ete avanda to pe na posa bolingo na ete masaka papa azaka papa otika papa yem tasala abimisa sila po le na ko moza mutamisa oh président Bodo koki bodo na pesi mbote mam sa artiste ya salongo ndeti biso to yeba sila à travers bango kuna bango bana pas ya papa bino le lobo boya non de batam suyo tam suyo mais biso to yebi bongo te muta tombo le groupe na sila bisaloti ah bon mais oui muta tombo le groupe wana parce que bibole nyoso na baya balanda mams hein bibole nyoso baya balanda mams so mams te banga baya te bibole nyoso balanda mams mais biso to kara to type ko lo bango aka exil ndem ta sala sila exil ndem ta mema sila po sila zala oaza yes ko na bete la kabatu masolobo amingamisa grande dame te aingamisa lokola iya za danger yesu pendenge nini yesu pendenge nini mais azana lokoti menga mona exila fimo calme iya za fille ti lola za ka fille babenga aida fille babengi nani bon to bongi na mshipi fille ya pe za ka bon la patronne moko vanda ye la patronne ba memi na poto fallait même na poto ngulu obenga la patronne peut-être que kaka ko sepelisa batu kuna na concert ya na kiye nenga bikumisa bongo na kiye aza parce que net ba black live ba black on a line ça ba site pornographique mais so moto mi pesa kombo wana moto mi pesa kombo wana do la kisi identité na mokili mobi mais ngana za boya et loko ezate biso nzamba zo bundela bundela servante na ye nzamba zo bundela mwana na ye tala Christian monde to za boye monde wana et un monde mo mabe nande et un monde mo mabe monde bo esala batulelo eza monde esali mam silelo tala biso tout au moto to la mam oui lobi bien et sali mam c'est parce que mam ça tambola qui bien et comme à ma belle ceux qui osa au côté na bavotour bandoki wan de ça et comme ma belle au côté na papa moko boy ya intérêt papa lingaba kabela ye papa lingaba pesa ye papa mutakala ne liboma batu nyonso ba yebi yango do papa moko se respectera te wande otima boko na moto voilà mais ce qu'on se retrouve peut-être
je m'excuse, on se retrouve peut-être dans SB. Oh non, c'est pas lui. Parce que aujourd'hui, dans SB, nous avons un conseil à bien, nous avons un encadrement qui toko, caché dans rien que vous allez bien, nous avons un élément il y aura des opportunités. Et puis, Mokili et Banga na Kanalenya Moussala. Parce que même si non, c'est moi qui joue, ils ont formé Batou, ça n'a pas cinéma au coma. Parce que, et au coma, à un moment, monsieur papa, biso pas denis pour cher. Ah oui, ça madame n'est que non, c'est bon. Comme ça, tout le monde va continuer au sale. Il y a des choses coordonnées comme ça, mais tu as tourné sous thé. Mais il faut se voir dans la bateau déjà planté bango à tia bango wana. Ozomona. Ah bateau mo à tia bango mais que non. Oh yo atanga na zate si la mususu yo wana lobby wana. Oh yo atanga na zate na biki oh ya osala boya osala bo. Donc ça on se retrouver dans SB là maintenant tu es rassuré que non. Oui nous allons ngambo bien. Mais na côté okuna. Molili pardon. Ouais, tu continues l'histoire et même c'est après. Mais tous on a nos actualités les oreilles les tous on le colle à Roméo. Siméo plutôt. Siméo à côté boloko et puis Abimi expliquer bien ça qui n'ont rien. Siméo yaki a pesa qui avertissement à lobby que non a pesa qui na moto qui simbi à lobby yo le cas awa au finga silabisalo. Oh nzoka izala na réunion moni que non communauté yebi était dans succès donc il faut toucher moto oyo azana succès pour qu'il va teka. Siko moto qui simbi nani? Oh bon Gomez comme nani? Gomez moto a tourné na ba Nigeria. A tourné na nani? Na ba Nigeria. Mais na autre la film na tourné qui na ba Nigeria. Nabi entre le Nigérien et le Congolais différence des années. Différence bon, différence il y a makas pour il y a bango était comme makas a plus bon baza plus professionnel que biso. Non koloba bon té. Était comme makas oui ce qu'il y a film était comme wapi. Mais ils ont les canarizo pour les canarizo ça problème tenga pela les canarizo. Tam songa na bita ba kakole quand même yé. Ah bon? Mais oui. C'est kaboueko. Oh. Yé yende ko toucher star. A touché star oui batu ba tie ka ba si yenda eko toucher Gomez pour azwa pour baba Nigeria ba ye to ndenge nga monde te abongo si on va ba aussi koloba na bongo te eza juste kaka a toucher ki mam ça mon ki no mam ça na makambo mais a sala ki skola o moni ba ko yeba na oyo oyeba ni batu ba bayo batu bayini oyeba ni me ko bénéficier ata eloko te na ko yeba na on comprend donc oyeba ni me batu ba yebi na ko yina communauté ba yini oza mal vie donc oyeba no su Gomez ayeba na ba star minene wana to oh net ba nani oh yo yebi sans que non la film Gomez te na ba Nigeria na yebi yango te. Ah bon, tu sais que tu as le film à Gomez, nga MG, c'est tiré sécurité sur la ba film mais dans SB. Aussi la l'engité na za amour séduction trahison et aussi là la zone les yango lisusu. Ba film kafuka feza kuna nga ngeno tala film à Gomez. Ata sotete beaucoup yo kapam. Ah, o kité ba lo bien même si tala au moins les bakanga ki ndekora biso wana. Ayaki bango baza clic. Amoni ki omoni naloba chaque fois batu nyonso baza kuna epa na famille Bota o baza entouré na belle vie bacteur na actrice nyonso wana il y aura les moments baroya bako dénoncer makambo nyonso nzamba te bango na pour ki ba yeba makambo ya belle vie ba yeba monde de vie ya belle ba yeba makambo nyonso nzamba te bango kuna pamba te on comprend il y aura les moments où baroya ko bima ndenge Simon ko bima ko loba Simon ya lobby, tant Simon lobby, abimi na ba voice na ba preuve et puis ba voice nous limité. Il y a des voices où il y a la scandale na matoi. Tant ya lobby. Oh, Gomez pour lilaka. Gomez manyo lila leli, onyobo manga o salinga boy pona nini. Ah, mon chéri. Si l'homme finga depuis 2019 ti lelo. Si la finga maraka mais ton yo ta voice monter à la zone là mais yo kutu balobi kutu elo côté ba biska so voice ka mi balé Gomez a leli peut-être am tout moi alinga a supportani ba problème brisque té ngone les ici bon est-ce que ko finga pour ay ko finga pourquoi yo na ba vidéo ya finga est-ce que biso to yeba yo ça be préfère Gomez off mais oui a finga star makasi bon ah tika ko ba su bongo té oh Gomez star ko ba su bongo té na boya ko ba su bongo té Christian ah star eloni
au star pour ayeba ni wapi na ba nigérien azan ba projet belé ba Nigéria fois tuana ba Nigéria baza watu na film bazali ba Maxi Junction ba Geneviève ba nini ba nani ba mais ya tona pena Maman Ngozi oyebi Maman Ngozi aza artiste moko ya makasi bakanga photo ba tournateur eza photo ni surtout comme rapide na okanga photo na soki nani papa chéri jibe mpia na kuta na okanga na photo no bakena tournaki mais ngata na YouTube na koloba ke non oui omoni photo eza journée ya papa chéri bato ba ondima pour amoni photo mais oui ba tourna te bakanga ne photo ambana oleka moni maman na zo tourner aye ndesiko akanga ne photo atina réseau ba moto luka succès. On comprend. Mais ce qu'aujourd'hui là, Simon Azalibanda, on montre que au sein de l'autre côté parce que bah faut aussi ça bah faut c'est bima et bima kaka et bah non bima kaka toujours. Gomez va sangala kanando quitter. Bah ça li kitanando quitter so mutokolia. Au moni nzambe dirigiste. Et puis na kati ba voice na Gomez azo de la obele la koma nzamba ba ofele oh nzamba ba ofele peut-être ça la on génie ba ofele angwa a telemisi nzambe wana papa tongi na question mususu oh mais aussi tete osula te yo otombole makasi non otombole te nazo lo balikambo e salama azana nini ba onje comme belé yo bi onje na bon peut-être bon temps on nzamba ba ofele bon peut-être ya za orpheline. Mais si la personne orpheline des mères et des pères et des mères, à fingae, sans cause à ça, même ça ça là il loco et comme ça mon kili mobimba. Au début que jour à finga même si là, à payer à baki si là t'as 1500 fanatiques. Monique a zappé star. Non non. À travers à baki c'est libre. Non non, na sens ni que oh batu bakama moi je suis personne nani afin si la salle nini oh tant alors explication jour na groupe si maso batu ba yebi to reconnaître traité siko compassion batu ki ma afiki muninga le moi si ma beboye mutongo afiki pa star mboka na biso en tout cas mon amation yo na kompe abakuk na kompe abakuk donc ma finga na epesi batu bolingo balinga si la bisalo donc c'est un peu ça voilà. C'est un peu ça. C'est quoi film na biso il y a bien aussi la aya mams yo mona ondengeni. Ouais, film les caille bien amour séduction trahison, ils a filmé qui toko les caille bien. Na bi ke mutu na mutazu par na kati ya film on a vu gâteau na kati ya film wana. Ils a filmé oyo édiqué pe édifié bato belé. J'ai des gens dans la bato ba benga na commune kina. Il y a aussi des abakou qui va déranger ma case c'est vraiment va déranger ma case c'est plus par rapport à film wana. Parce que na besoin tout sur na bango na bango mais je sais que na bon c'est non calendrier na semaine ou semaine prochaine si tout va bien nzamba pesi sur souffle de vie na oyeba ko luka bango déjà film qui toko taka film longoli même c'est mina lumbashi même se déplacer pam ne a déplacer bon on sait que makamwa bien voilà donc c'est bon séjour à mam c'est la bisa notre star na kati ya Kinshasa mboka bakoko nzamba zala na nzamba batela et à côté protéger surtout calme na silence na yango zo PC makasi yango de pouvoir na merci na invitation na yo Christian merci beaucoup na batonyo so balandenga en tout cas merci beaucoup mon numéro est là sur votre écran pardon mche obenga komelinga et ça vraiment qui tourne ma case merci bandeko balandi biso en tout cas na pesi bino merci na bi bolanda biso partout bozali na pesi pe merci pour encore répondre à l'invitation na biso en tout cas honorer invitation nanga et salinga pena bien na batutu ba fanatique tout balanda boloko TV officiel bo continuer toujours kolanda émission na biso à la prochaine.